Elongi o bozali komona botala yango nanu bien. Peut-être boko reconnaître ye. Nabanzi bo reconnaître ye te. Kombo na ye la yuwa Grâce Diglo azali na 19 ans. Mikoleleki bomonaka ba video etambolaka na ville province à Kinshasa esika jeune moko ya kuluna na Mombele asinyaka policier. Lichette na ye na maboko azoya ko grimacer policier na cadre ka légitime défense nde policier abetaka ye lisasi na lokolo. Grâce Peteti Mbamba akimaka na lichette na ye ti likolo bato la bwaka kango ye wo. Histoire na ye ebunga eloba magalisusu te. Nzoka nde Grâce akomaka fugitif. Kobatama akende hôpital oyo mabe so amoni batimbelie akimi ake mususu batimbelie akimi na bata wana nyonso lokola soin approprié ezalaki te na pota wana pota ekomaki ntudi ebimisaki bato fina ayeko se retrouver awa na Kikwit ndenge azobatama boye Kikwiti lokolo nyonso epolaki nde baeko ampite yango atikali satonge lokolo moko likolo ya mbetu kasi lokola la police deja zalaki na dossier na maboko abandai kolandela Grâce batrace na ye bayeko kange awa na Kikwiti wo na garde malade na ye kombo na ye Monsieur Yasha Tex yende zalaka na ye na hôpital oyo bala moko la police ye bandi oyoki sur PV komba papa apesi komba mama apesi akufa te aza envie ayimora lobby obota te ba yoki sur PV Grâce a komi ko beta misu lokola mwana ntiona sokotali eboye lokola zo regretter yoka communication à la police oyo boni awa kombo na ye c'est Grâce alias Diglo oyo bozo koyeba na ba film oyo eleki na réseaux sociaux ça remonte à 1 mois. Betani masasi na policier na Kinshasa na Mombele ye azali kuluna alors a numa ki na Kinshasa banga justice et ba service na biso ezali na sima na ye kolandela trace na ye ete ko découvrir à l'hôpital awa de toza kozela soin na ye sila po ba autorité compétente ba kosala po na ye. En tout cas, coup de chapeau na la police ya ville province à Kinshasa, chapeauté na Yemoko, le policier du peuple, l'œil de Fachi, le général Silvano Kasongo, pona musala kitoko, bo retrouver Grâce oyo, pe ndenga za na eta na e oyo ya satonge, akokende devant la justice, ayeba kozwa mbano na ye. Dossier oyete ya yonde kokuluna, po yeba ke la force reste à la loi. Ekei!